Leloyo bisonyos atabandeko oyo tozata 26 ndenge 26 moto moko te ayebi esika Mvwala Lulendo ezali. Leloyo bandeko mosusu baza koloba ete Mvwala c'est quoi? Ye kaka yango tolobaka ete ye kaka ye kaka ye kaka. Na bikeke nyonso kombo na yo ekoyeba mana biloko na biso mama e yo nde ozali mama ya mabota tokomi na porte oyo akosami etali ye azangeli tolanda makambo ya nkamba nkamba na bikeke nyonso kombo na yo ekoyeba mana biloko na biso mama e yo nde ozali mama ya mabota misala ezali kuna nkamba alobi nini mabondeli nsima ezangi na mokili nkamba alobi owana nde kopesa biso makasi Leloyo biso nyonso ata bandeko oyo tozata 26 ndenge 26 moto moko te ayebi esika Mvwala Lulendo ezali. Kaka eza kaka pai na ye moko. Papa Diangenda alobela yango na bamama na fete le 27 avril oyo toza komona lelo oyo eke bamama mokumba monene oyo bazwa ya tata mokonzi ya Bule na ntango wana na 1959 na le 12 avril oyo mama Mwilu azwi Mvwala Lulendo apesi yango epai Papa Diangenda malgré ete moto asimbaka yango pendant 4 ans. Papa Mfuma Mbanza Papa Dialunga na Kiangani ase déplacé dans Ngopeke-Nsuka ake kofanda na Lukengo avant atika biso. Papa Mfuma Mbanza ye moko atikala kozwa biso ake kolakisa biso place akendaki kofanda na Lukengo place abandaki kokengela Mvwala Lulendo etikala kaka babrike etikala fondation wana na ntango wana tozalaka na Papa Nzinga na Papa Kayombo Papa John Papa Sitra tozalaka ye moko na ntango wana si alembi me azwi biso na kati na motuka ake kolakisa biso esika wana ntango tolongwe wana alakisi biso esika wana alobi ale tokontinue na moke toke toleki mboka Kongo pete akoma na kadi place Papa Arike na tie bangombe na bacheval katikati wana motuka neti esali neti ekufa ateyi biso likambo Mvwala Lulendo apesi biso histoire ngai moko Papa Nzinga oyo ya munganga tozali kotika biso na bapapa Kayombo na bajon na basino na Sitra likambo wana donc soki asalaki yango ndenge wana mpona koteya biso elelo oyo bandeko nyonso Papa Kayombo baza wana basofulaki likambo wana te apesi biso histoire ndenge nini asengelaki Mvwala Lulendo ndenge nini ayaki kopesa yango na Papa Mfuma Ndongo Papa Diangenda Kuntima. Lelo oyo bandeko mosusu baza koloba ete Mvwala c'est quoi? C'est grave. C'est grave. Ye kaka yango tolobaka ete ye kaka ye kaka ye kaka. Donc yango bamuta merci na frère Alliance
koya tata molimo sant tata simoki mbangu kiangani ezali pona kokokisa makambo oyo nzambe apesaki biso oyoki mabota na mabota bakoya awa koluka ngai nzambe 4 coins ya mokili nzambe apesi ngai yango nyonso eza na maboko ya tata molimo sant bondima te ezali bongo